Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, Chizopinda, Daimana, Chido Twendele, Nakita Tokotonga, Nakoleka Kitoko, Kabu Congo, Yapakulu Congo, Oiti Congo, Yaluzolo Congo, Betoke Fulu Sange, Betoke Tombola, Jaji Kumajakala. Il y a trop que vous avez belé, TV Moro Batu belé, vous Orlanda. Au parleur, ce soit les listes, c'est-à-dire que Missa les bandits, benga papa, benga maman, benga papa leki, benga maman leki, benga papa kulutu, benga maman kulutu. Yebisa bango kota, bazwa bik na papier, et sika wapi bakomara mae, oyoza ya motuya pour na mboko yo Congo. Tokomi boye ndenge nini. Question ya mokolo na mikolo. Tomi tunaka mboka na biso Congo, et komi soni ya mokili mobimba. Biso moko peuple. Tant que nous avons peuple Sony, peuple au nini, azanga identité. Si les autres ont même gouvernement, pour les Cambotali, carte d'identité, peuple nini oyo, azanga repère. Namo kilmobimba, biso africain, peuple nyon sous bazana oya bango barobeti la tolo. Biso de l'autre côté, tous na christianisme, de l'autre côté, tous na islam, de l'autre côté, tous na judaïsme, tous na bouddhisme, tous na hindouisme. Mais biso tous na rananini, tous na rananini parce que la grande question. Bande comme ça, balbi que tous une église qui mbangiste, mais bam soupe balbi que vous une église qui mbangiste, mais bazo prenez christianisme. Ba grande question on a vraiment tin d'Arabie Saoudite to mais un peu ko sala ba recherche. Totally li kambo politique qui bato bazako lo belango tongo midi pe pourquoi. Mais banan bakenda ko fanda na table ronde kuna na Belgique to moni zaki ba chef coutumier et na ngamo mususu to moni ba conseiller lokola o bazaki awa bazaki un peu opesa pe pifo ko conseiller ba mutaka savu to moni ba papa diangé. Donc comprend que c'était une lutte spirituelle aussi parce que précurseur qui manque l'homme a mystique à bandara yango mais lelo makambe komi ba mangomba makambe koti kop to so lango nyoso wana na papa Jospin Loanga azali artiste monene ya mboka na biso sika wapi a tombola rapé bendele ya kati ya mboka na biso ebisi ya nyoso kendaka kosala ba recherche a utaki kosala o ezali présentation asala ki na mokonzi ya mboka et puis na bandeko nyoso ya liban ya mokili mobimba ya misé o esalema ki église ki mbangiste ezaki déjà prophétisé ce tokolo babongo et pas na papa Diangenda après 100 ans mayango yeki kokokisa maza moto yo apporter qui un peu flambeau wana ya hotel sango na mokili mobimba tchaki ba œuvre d'art na kati lelo tokoye ba œuvre d'art ba mayanyo ce zaka na kati ya nkamba na mise en kamba et ça la raté et ça la raté et ça ya le côté zalaki cop toté parce que après 2 ans yango na tozo mona nini to so la mayanyo so wana na ya zana biso awa tout fait tout flamme. Papa Jospin Loanga mbote na yo. Mbote papa mokendi au parleur. Bonio. Biso kimia na tata mokonzi ya mokili asali likolo PC nzambe wa biso. Tozali malamu toko kobana toki pezebe culture art toujours présent pour na bendele ya culture na biso keli boso. Voilà. Et ça une émission très attendue. Pourquoi? Parce que ndenge na uti koloba lelo mokili mobimba. Ba province nyonso za ko benga eza ko loba que mukendi grand problème tout ça nango même mosala boza ko sala ko la mosabiso lelo tout ça mais repère toujours ça repère sur total l'église qui mangi c'est autant que bazol ba ki mango comme tout le monde tout la biso qui mango c'est lui qui a lité yende mutabunda moto yambo ça même ba lumumba te to loba ki baza comme ba leki na ye to pe bana mitinda batindi après mais ba bimisa bango ba grand na mboka oyo po aza grand maître ba bombaye parce que église qui mbangiste bango moko bazwa Bachaike azali mwana bitinda ya moto obiso tondimela Jésus Christ. Papa Jospin Loanga yozali artiste au présentant qui misé leur mort ya monene. Donc ba œuvre d'art, ba œuvre nyonso na kati ya misé wana. Pouvoir à Jésus ali kolona ngo ya papa kimbango sala mokili mbeza kolanda yo. Bien, ngala zali ndeko Lohanga na botami na papa Konga na famille monene za ya culture. Na bandi bitelo na ngai ndenge moto nyonso asali mais biso tozo une initiation ya bokoko selon la dynastie Tetela on azali aussi notable na Mbayoka na Lokungu na Lodja. Et après kozwa initiative to initiation artistique to culturelle nazali na bado iné na botami naza artiste autodidacte
nakei perfectionner perfectionner ngo dans monde professionnel auprès ba professionnel na zui bankasa ndenge ezaleli à part ba diplôme biso tout aux na ba chimie et consort nde nakei ko approfondir na archéologie na niveau ya Égypte kuna ekopesa ngai docteur honoris causa vous avez vu et après ba tourner na ngai ko sala musala na ngai na côté art plastique ko comment ko bimisa ba roman et consort. Bref, nous sommes artistes visuels, nous avons le centre de recherche d'art Kimbangu. Nous avons fondé en 2010, le lot qui a 13 ans. Le centre de recherche d'art Kimbangu, il y a des Kimbangu, qui a bien sûr, avant tout, qui est appel spirituel pour c'était comme ça, nous avons œuvre d'art. Soubasmana yango, yango wana. Pour créer centre de recherche d'art Kimbangu sur la sculpture, photo, vidéo et consort, nous avons créé musée Lohanga. Le musée Lohanga et permettre de faire des œuvres d'art au Sala, na bazo bimana centre, na on a collectionner les bandes. Voilà pourquoi qu'on travaille mingi bongo na qui déjà orientation, il y a qu'on préparer, qu'on travailler sur projet à musée Papa Simon Kimbangu. Oh et comment man a histoire de kimbangisme écrit par Papa Diangenda Kuntima na page 9. Mon collègue ba kimbangi c'est donc ba kongomani ba construire musée wana na temps kozala. Bon ngapi na yebarate na robota mana botami mais Papa Simon Kimbangu kangani kokutania liboso na nkamba ebisinga osala centre de recherche d'art Kimbangu. Otambola mokili mobimba. Olobela komba Papa Simon Kimbangu na ba parlement ne pas ba roi et consort po batu ba mona ke na su moto moko ya se amati wana po lobela ngo selo mabongisi. Moi-même je savais pas. Wana ezaki comme prophétie to loba. Na koloba parce que to tia ba kota na biso ba valeur na ngozo ko kanisa vraiment na français té parce que ça lokola bazo pesa destinée na yo. Donc papa azaki ko saka pe koloba tango to kutani fara na 2010. Alors makambo le koko kisama na moni barwa na kina ba parlement lelo nazali ambassadeur itinérant comme ça des droits de l'homme il y a l'Union européenne désignée à na Congo depuis 2017. Nazo défendre ba mama pe bana yango moni toujours na makamunyo sur sala maka ba violence faite aux femmes ba bana ba chege tout ça en cadre parce que ça musala o naza osana mboya matadi to memi ba initiative ya ko ma réforme to bengi culturelle culture ezanini culture eza musique té culture eza bobiso to sala ngondenge ni to pesi ba proposition vous avez vu aujourd'hui ba ministère artisanat et consort je dis pas moi mais parmi autres bundi Banza Congo, to landeli yango ekoti na patrimoine mondial. Tout nazo kende parcours. Bref, tant que comme na 2021 préparation on a tout ça là na salaka déjà ba œuvre na voyage na ke d'Égypte, na ke ba Israël, na ke ba Bahreïn, mingi otalanga mingi romona mingi Asie, Amérique noire parce que place histoire wana o ezalaki après to ko sala développement na monsieur Rémi la science directeur ya médiateur virin ko kende ko yeba nini ya solo za kana kati wana ndete ko comprendre siko donc kita wabiso e kanga mande boye alors la restitution des œuvres faisait blo basala ngo brisqueté il a fallu tozala na o ya biso avant tout ça ko déclarer au babengi bozongi ya bakoko na biso yango bomoni musée Papa Kimbangu ezalaki construit mais na hiérarchie ya ko landela mayasho spirituel Papa Kimbangu et l'on a Kimbangi c'est na sympathisant Yamokil mobile. Ça pose mon pied parce qu'il faut nous ça la très sévère parce que au moment que monsieur ils a vraiment très chaud de débat là au tcholo balika moko awa qui okutani nande ko moko ya musée à Terre-Virène et puis directeur voilà c'est-à-dire que Maïmisusu o izana katiwana et karamaka na Belgique to comment voilà ndeko wana zali musée royal ya Belgique na oloba eza parmi musée o eza ko gorger 85% ya ba objet ba œuvre d'art ya bokoko ya Nkita ya Afrique centrale mingi eza ya Congo Kinshasa Congo abiso na noir alors miku abakoko na biso ba corps humain richesse tout yango ezali force ya Occident moni Belgique ezali capitale européenne eza pona manduki te eza pona port d'Anvers te ezali parce que bazwa milimo ya ko réussir ko fukamisa l'homme bantu muntu to lobela ngo spiritualité na biso tozo lobela likambo spiritualité na ko rappeler ti tozo ko kenda boy ti to ko loba boy Papa Kimbangu ali religieux te Papa Kimbangu a
spirituel. Beaucoup qu'on a biso, ça n'a rien à voir avec la religion. Trop détaillé encore. Voilà. Pour yango poni, ce n'a martelé musée. Pourquoi bateau baromona qui est musée na Europe ata na mairie partout. Pourquoi musée zala kaka na centre ville. Ba musée na so bomoni ba na centre ville pour ebenda ba énergie à bateau. L'énergie c'est quoi? Tozali na conscience na sous-conscience. Or Thomas Macaulay tango aye azonga na parlement britannique ba beti tour à explorer Afrique bi batwana ne kokuta bango baza avancer que nous. Avant batwana ba okuta biso to lobela d'où vient l'homme noir mais oza ba parenthèse. Soy to bouger bango colonne vertébrale ezali spiritualité na bango, culture na bango, éducation culturelle na bango, tolongi bango. Nde au moniteur monde la sala kiango biso to tikala ki aliéné bango bazwa nyonso sika poto zonga na likambo poto ba solution to tia ba prezanga na bana bato to bamba bango mabanga to ko finga to sala papa mukinda ta ba tieyo mama ko latanga e ko simba te pona nini soubassement na biso au moins ndenge biso lelo to za ba diplomate to za na ba passeport diplomatique ko kende misala à l'état ba pesa ka ordre de mission. Ordre de mission wana ko kenda ngoka ngulu te le ki na ngona DG ba osenga yo soubassement o ezola kisa place yo osala na ministère nini na branche nini o lakisi yango nde batali donc eza relé na ordre de mission. So Congo aza na soubassement Afrika na soubassement spirituel ali lokwa moto ba déloger ye ça dit na motu na ye aza vide aliéné en fait yango bomona sikoyo nzambi ampu azaki na programme na ça fait 4400 ans mamboto osola lelo 4400 ans eza 2000 ans et ça 3000 ans c'est 4400 ans donc voilà misé papa Kimba on a na 2020 il a fallu ekokisa 100 ans ya ministère ya tata Kimbangu eta kentoma o aevra qui comme neto bengi prophète yaya pasteur comme nyonso mutako benga papa Kimbangu opeksa mutute papa Kimbangu c'est éléphant chacun au bien été scientifique journaliste parce qu'il a 3 pouvoirs scientifique politique et divinité c'est qui science et ça science et ça li bonzambe yemoko scientifique c'est poto kela ko lamusa biso bokeli parce que lelo ezali pas papa kiangani na kotina no wana te to ko détail to ba scientifique to ko lobela fanatisme mais to ko tel senikambo na bomolongo ndenge zambi déjà papa Simbo Kimbangu oui soyi na répondre on bala moko to clouer événement to clouer mission to za eza thématique photo détaillé donc voilà mais ce qu'on y a problématique ba nekolelo baza na poso koyeba yango mais ce qui to détaillé na katia pourquoi miser papa Kimbangu et salami na Kamba Kamba est fondé en 1921 le 6 avril belge appelé un document alors que na ndimi bo est vrai bo sangana lisanga na lisanga avec papa Simbo Kimbangu ya pane na ba adepte na ye mama mulu kende betangonga betingonga ngba village mbola na Ntimasi et komi Kamba Maïwani zalaka kaka wana depuis ancêtre na biso Maïwani boujate lettre ya belge eza na musée moi je vis ça belge endémique ba sangana tango belge bandimi moko mi balé piriel komi nini lisanga te lisanga wana mouvement wana nde bato bakouta bipai na bipai kolanda mapa kolanda miracle mouvement oyo esalamaki wana ezalaki lisanga te l'église kimbangiste toté l'église bangunza non ba appellation ba kombo attention na bi papa Kimbangu az éléphant nazolo ba awa boye tangu na 1921 mouvement papa Kimbangu esalami le 10 septembre avant Banza Sanda tangu alesi bango kintsukulu na butu ba o etikala ki atikala kintsukulu ezali lokola preuve linyoko linani solo ezandai nde balapaka na maître aponi ba yekoli papa Daniel Nozana mama Mikala yo kozala yo papa yo kozala bokolanda ngai bokenanga bozonga te o tu botikali bozonga bolandanga te boza ba jeune bokende boyekola mokila lobi bokoma ba président to lelo ba pensera que membre spiritualité c'est facile non c'est pas facile ezalaka bongo ba vandi veiller ba lesi kintsukulu après a commis professeur Mbanza Sanda mikoleko ya tokoloba binoko bapaya papa mukenda ko bima papa Loanga bakokoma président Facha kokoma président Kabila koya président Zoa Lorenzo bokokoma boye bokokoma ba généraux et consort ba PCTV ko bima et consort nde boko mundela kokoma muinde ko salama apesi ba directive wana nyonso rien n'est nouveau papa Kimbangu alobaki accomplissement nango il faut bosangana to fonder mouvement Kimbangi donc tata Kimbangu to sali mouvement na to komi ba Kimbangu nde ba ko benga ngo kimbangisme bon na mot français tozo mona ngo kimbangisme et tout ko benga mais po est vrai
l'état pesa ngo mukanda il a fallu tozwa o babengi agrément ministériel et ça la comme ndenge to ko bona sikoyo tant to détailler awa to bengi église voilà église moi stop tout une système moi stop muké pour nato kende na lisolo ngo ndenge longo bani parce que ba réaction déjà ya bande ko zo la déjà ya trop et zo la déjà ya trop ko landisa déjà ndenge ozo même peu moi lisolo ngo zo la musala musamo ils ont créé moi question belé mais tout y est un peu déjà non nous de parce que les cambomingi na tunaki ils aki pona les cambo ya misé zala mon pe moi mo kousé hein parce que mingi retourna na retourna ma msusu yo zanga pamba les cambo ya misé to komi na point que 2021 mais batunyo so bazaki kolela que causer la soki kaka que salemi tomona bongwama na kati ya mboka oyo Congo ninge uti koloba ke ba tango yemoko le maître ki mbango sangana ki na batu ba lié solo iliami bien que ça ma solo batu bele ba yebate mais en tant que nani moi il y a spiritualité combat il faut battre base à la préparer spirituellement ba la pani bandai que bango ba kobunda ndeto mona ki même après ba papa pas depuis ba na kati je dis ceci so lingi historiquement citer les noms de photos, moi j'ai toute une archive. Tobi toza misé, to selango spécial naza na disposition na yo. Oui. Awa tozo longola mutute bangwana tout baza ba acteur. Ava to mona ba Martin Luther King, ava to mona ba Madiba ba bomé na prison. Hein, o ba bimisa si c'est Burkina Faso nano ba bimisa wana o ba Kalinga wana et tout ça comme ba pionnier, ba mbuta na biso bazali ba exemple. Ils ont lutté, basé belé. Soto bito tangana musu bobi ba kombote ba bimate, basé belé. Mais toti kalana no na leadership poto bunga na te passé. Nenge tozawa, biso tout tozali ba descendant ya tata Kimbangu. Pourquoi passer tout ça ba négro, zolo a monene, nègre fier d'être. Alors yé azali nani. Tata Kimbangu ali Nzambe. Nzambe oyo moni asali mokili pe likolo pese. Papa Kimbangu atika lo bataza prophète. Prêtez attention na lobin tout mois. Pardon. Avant si ko to kota na détail, ya on ngana zongso na jeunesse ya likambo. Marambozo luka qui parce que tant ozo tout na bongo. Likambo ya Jésus-Christ envoyé Simon Kimbangu parce que Yesu azali Nzambe o ya créé marambo nyonso. Sikoyo Jésus envoyé ndengeni parce que na Bible pe Jésus zo ba que non yé pe batindi ye et pa ya Nzambe. O azali papa. Mais sikoyo bino bozo lo ba wana ezo ko pesa susu trouble na kati ya muto batu meto kende non nkara na kwa moko wana na yo zonga na place wana ba œuvre oyo otambolisaki président Félix Antoine Tshisekedi otambolisaki batu nyonso ba yaki wana ba paya nengo kumbaki na misé papa qui m'a voilà, 6 avril na autorisation ya papa qui ngani est vraiment ezalaki ezabiloko ya solo oyo vraiment Kimbangu asalelaka il y a solo est-ce qu'ils ont un pouvoir miser zali concept miser zali muse et bimina kota na biso place to bane ko bomba ba archive avant l'homme occident avant Égypte antibato ba na katikati so na banda ki ne bandeli mais on peut récupérer mais na laté muse azé et ali elokoyo ba sangisi mambi ba musée pour être bâti wana bato ba kozwa maele donner et recevoir ezo pesa maele peso zwa alors conservation histoire na bino identité na bino na kozonga mo moké na Bible à Venise hein o ils a imprimé chez l'homme occident après il de biblos balobi que Moïse po amiye bakazala ki noir azaki congolais il a fallu ba mémoire pi na musée azala hébreu na kenango direct parce que donc Moïse azaki congolais les hébreux au bazali les ce sont pas sont des noirs non betango na civilisation alors mise ndela tsake tata lohanga otina ko beta na beta mbayo kana pesi identité nanga facilement parce que na tanyango na muse alors boye bango kuna na musée lokuté za kate mais musée papa qui mba musée moko général au moment ba médecin généraliste a traité la maladie nyonso mais tout ça pena ba médecin au bazali spécialisé ça dit a traité lisu litoi donc musée tata Kimbangu et ça cause archives antiquité histoire anthropologie archéologie art culture en général et la spiritualité. C'est-à-dire na kati kuna tozokuta biloko tata Kimbangu salelaki ba biloko bansete na biso culture même européen place outil asiatique d'où vient l'humanité mokile outil wapi mai science otobenga montre avion hélicoptère nana salaki yango est-ce que entre Imhotep
na Hippocrate na nazaki liboso muto abimi na 3000 ans liboso na muto na 2000 ans na nozala liboso biloko na tout ezali na kati ya musée Tata Kimbangu et kozala collectionner ndeni il y a fait des photographes baleka il y a des vidéos to baki ko kundola Tata Kimbangu na Lubumbashi na Elizabethville vidéo ezaki na filma qui belge tozui auteur wana totie ba contemporain que nous sommes to tangi tozoye ko likamwana to traduire ba œuvre mususu na ba tableau juste ba image symbolique plus les archives originales dédiées na ba auteur na bango to tie preuve on la salle sincère noir tondezi noir nani noir besengande noir o ya sala constitution poto mona constitution européenne le vana na ancien première ville civile urbanisée na Mbanza Congo noir Washington d'ici Paris ville wana ville africaine c'est-à-dire boso bomba marambo belé église Kimbangi c'est bon marambo belé comment se fait-il que missionné tout ça Nzambazali lelo mais chaque chose papa Mukendi a son temps na webiso loko mo boye to bobi bazo tonga misé on a ba commune na na page 14 mais il a 9 il a fallu des années ya bilake ko kisama ponga na yo to zombonga matkala ya nguba to tonga yango to sali bravo mais est-ce que il est en quoi to tia biloko wana poto tanga yango siko etiami so oya bande ko lo ba les ondi oya bande ba lokuta totala comment to adoraka ba mort comment to conservaka ba mort est-ce ba mort bazala pas la biso bato bakufa to bazali na ranini est-ce que comment les mais nazo kende no biloko eza na musée te parce que comme na nkamba elo limuzo okuta kilongo na mausolée il y a des choses différentes ozo comprendre kilongo ngo laksa lié saint au bâti Tata Kimbangu bazo et papa diangenda bâti parce que chez nous nos ancêtres bakufaka te il vit papa diangenda wabiboye banzoto na biso papa qui solo kele papa dialunga na ngai papa Kimbangu to tikela ngo bino bakado to ke nango te parce to yaki nango pona bino na nzemba kanda ndombe to zongi na obligé ngai il faut kaka na beta naissance ya mokili d'où vient l'humanité mokili botami awa na centre à Congo centre yantimas ici place en climat tropical les alliés forêt équatoriale qu'est-ce qui fait bakoko na biso banda o vivre na climat tropical o bazala ki noir apona ko vivre awa il faut zala na muindo pe bazo pakola bangola et tout ça de matière ozo permettre ba vivre na climat adapté na moya makasi na ben tempéré et consort bango bato liboso ba créer motif oyo lati wana je suis fier de toi motif wana e bimi tissé na raffia et puis na papyrus bazui papyrus ya yambo papyrus ya li fleur moko e bimaka na mai place oyo mokile botami eza place Nil ebimi Nil ezali oyo tozobenga fleuve du Congo fleuve du Congo ebotami source nango ezali awa na mokili na biso bakoko na biso Afrique ezali renversé na komaki on a thèse na ngai na Égypte Afrique ezali renversé ndenge basala ngo boye Afrique ya bongo te Afrique ya boye Europe azawa pina c'est parce que la place aux moi il n'a pas ça na 4 saisons batia biso to na c'est pour la collectionner c'est bazo dominer biso supériorité ndenge to moni no lu de bimi commando ya bomi bana moura asilisi bango azongi sa babeta ye masasi et pourtant Afrique c'est likolo et pourtant seconde guerre occidentale bakoko na biso à Brazzaville au bazwaki ba on basilisa ki yango babundaki na Hitler non ke baba français plagiat ya histoire donc ya on a zobete là tant on va changer bazui même superficie sozo à 10 Abeba et tu peux sango publicité au Kenda bon ça la désert quelque pour bossi sa Congo bolé kabala Calbert et consort mais ce que l'on France au Kindeti Finlande je pense pour ça ba désert du tout ça c'est-à-dire au long France qui tire ici au Salaba donc Congo c'est un continent ça n'a rien à voir avec ce que présenté donc c'est un continent continent na superficie au Congo et c'est faux élaboré na nini bakoko na biso ba kiti balandi Nil balandi Congo ba kiti Soudan kusa ba kiko kita vers l'Égypte to ba s'installer wana après avoir kotonga ndako maele ndako abwanya koyeba kosolola na moto na mai na bawe na ba centre ba créer ba pyramide wana awa d'abord na Mbanza Congo yango bomoni Mbanza Congo za première ville yango ba betaka 12 tribus hein 12 clans c'est pas 12 tribus d'Israël n'est pas traduit c'est 12 clans na ba clan wana ebani na contemporain te bandi avant l'âge de pierre biso batuto inventé mokili na chaque clan ezali na ba clan na mabota o ekitaki c'est un problème parce que le lieu ça la bande comme ça baso prôner que 12 tribus 12 clans c'est biso ba comment retrouver ba que ba miso pe baso te baso ba que non ba hébreu c'est biso
mais ça pose un problème. Ceux qui sont une organisation déjà dans le Royaume Congo existe. Na bandela qui on est bandeli. Oui, na bandela qui on est bandeli soubassement pour naïbi nazolo benetando inene. L'État zolanda, histoire zolanda papa. Je ne peux pas mentir. Naza mobembo surtout si ça na kei na okende wapi. Première fois Ramsès c'est à Katissa en France, blo monsieur kei mais to obligé qui cette fois-ci avoir sarcophage. Momi moko ya ba koko na biso ebima. C'est nous les Bantous, il faut signature pour na droit des mécaniques et droit de propriétaire intellectuel et puis droit famille. Alors comme Nazali parmi les membres, dans une négociation signature contre la République démocratique du Congo, pour être tous vol, pour accompagner Babilo Kana, puis Ezonga. Ni bosso ezala kita. Et qui n'est pas nanini. Pas nanini. C'est ça nazo tozo kende. Ce sont des enjeux où l'Occident a déjà kokoya. Occident, comme je dis, Europe a colonisé, maintenant on a américain. L'Amérique est dominée l'Europe. Or, système moine et senga ki bongo libanga wane katisa ki kenda ki senga ki ezonga. Pour te temps Afrique ezonga to voilà, je vais venir. Donc ça dit tant on bakei pour na chiter bavandi en Égypte, après babandi exploration, l'immigration. Mutabandi immigration c'est koko nanga nayo. Aibi ko zipanzo to autambola na écriture, place zo kenda utika ba trace. To immigrer en Europe. Na âge glacial. Mundela salamina noté papa verki soaki naye na ebisaka e placé nenga yembaki nzambe na rotuna ka moto moindo ota mundele nda uta pe photo tunaka to katisi nazi d'abord le monde n'engizaki avant ba magma tout ça pour tous se séparer Afrique et Amérique biso to ça la communication transport ya biso munu kumbwase ye mwane tata paf na code de famille na bino il y avait des transports comme ça bilanga na crocodile tomata to katisi c'est pas la fétiche. Et ça beaucoup de science, de culture, tout beaucoup qu'on a vu sur ya baïn. Donc tout le monde dans un contact na ba direct na bon set yem a immigré nazi pour na suki ça à en Amérique après changement ya po et ko sala mana influence à climat. Ya maka mélanine auto bande ko cha awa o bakendaki auto tika ki na grec et consort des changements pour bande ko ya o bakendaki nazi moi soleil levant les japonais vous avez vu nazaki na Japon na bi les homo sapiens n'existait pas na komi et ndima minde ba koko na biso ba ko changer poso les chinois sont les noirs les indiens et consort après mélange wana ya po ndoko mona sko peuple alte viking ba bimina ancien mongol ba ko sala encore une fois l'immigration pour Bakota, le peuple viking que vous voyez, ils ont tué tous les intellectuels au Batikala qui n'a pas terre européenne. Pour toi, est-ce qu'on a pillage systématique au Baki Kokota vers l'Égypte. Voilà. La TV il y a un constat. Autre ça, moi parenthèse, moi moqué le temps que ça le rôle to permis mon moqué to matali susu pour tout qui si c'est une émission sinon tu vas comprendre leur monté. Nanayo tout ça maki balibana mboka na mosala toujours tout ça la raoyo ya rotombola benele to pays identité na biso culture na biso to accompagner bande kunyoso ya mokili to esika on peut sala ki pe que tomba ki que mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi azala mais yo na ngai ya pasi ya komona que bato bazolongola image ya Fumu Kimbangu yo pe moko ya kati église Kimbangi c'est est-ce que aujourd'hui na banongo déjà dans ça royoka que papa qui a ngazene sengote parce que bilan aux églises Kimbangi c'est ça par rapport à influence par rapport à mboka le tout le monde n'est pas pazoya c'est des autres dans la facilité nyoso c'est-à-dire que ba peuple congolais baza baza non ba congolais té bazali ba étranger dans ma belé na bango parce que oyoza ya catholique et donc c'est-à-dire que Rome est implanté awa tout banini est-ce que l'église catholique par exemple l'église Kimbangiste a échoué dans la mission? Non, l'église Kimbangiste nandenge botoye na mo église né na lobby faut y ba Bible autre ça fait 22 000 ans depuis pape Constantin na collaborateur na artiste Lionel de Vinci ba vanda ki ba élaborer culture occidentale. Na culture occidentale na l'an 708 oyo pape wana azalaki na abotamaki na tsir ayaki s'inspirer a élaboré qui méthode wana pour être ba vendre sa culture occidentale na ba papyrus na ba manuscrit au bayaki ko en Égypte plus ba corps ba momie au bayiba ki na biso bilamba papa lata ka mobimba nezali Ramsès II mtandaro lata bongo mais celui qui a régné 3000 ans avant Jésus-Christ européen c'était Osiris 3000 ans Vierge Marie ba photo na tindo sotie les gens vont comprendre alors ils allaient changement à temps culture, il y a christianisme, mais c'est pour les Européens.
c'est pour leur culture barbarie. Alors, bah, qui imposant au biso, il n'y a pas de souci, opposition salami. Banda Bible, on a imprimé dans l'île de Biblos, bah, chez Bazoki dans Alexandrie, bah, pibé la bibliothèque d'Alexandrie, bah, qui, bah, imprimé on a Venise après malade à peste, bah, il y a par force, bah, bouki bané. Bon, on a été tout, bah, fax, bilo, on sur Égypte, bah, boukango, bah, zolobi, pourquoi? Poto bunga, ke bazaki, bah, zolo, minene. Chance, bah, qu'on a biso, ma yé, les bazaki, nango, bah, kundaki, bah, corps, bah, bombaki, bah, papyrus, bah, manuscrit, nassé. Les lo, oebimi. Tout réécrit l'histoire. Bon, Rome, Ezali, Vatican, Ezali pays le plus puissant du monde. Pays moroté qui en a force. Ils en a plus de 400 et quelques habitants, les autochtones. Pape François, je du respect à Azali, président de la République, il y a Vatican. Vatican, ça n'a pas. Tellement puissant, bah imposer s'il te plaît. Au moment où tu es local, il faut que tu ailles, s'il te plaît. Parce que Vatican, ça n'a pas ambassade. État que pays. Donc, pays à négocier à nini. Colonisation, parti pris, gâteau, tout ça. En même temps, pas parce qu'on a deux figures, Azali, sous l'idée spirituelle, il y a Occident. Donc, c'est-à-dire, des fois, l'Occident, Azali, la patriarche, n'a pas spirituel. Peu n'importe, c'est la pédophilie, c'est la obosé, les aboko qu'on a bango. Mais biso siko bato o baki ko aliéné biso to ko obligé biso eloko wana na complexité ba ancêtre na biso tango bateki 4400 ans na lo bela 2000 ans 4400 ans pillage ya Congo pillage ya histoire Afrique et salami na ba étape belé pour ka te vizango ba ya non papa bato batike kimia lo bilobia 4400 ans. Na beselo déjà que imaginez ba changer superficie Égypte antique ba tout est comme première dynastie tina da 7e dynastie ndo mona siko bato batonga ki ba pyramide les peuples nomades ba eko kitaba ova na ba pembena o bande na biso ba Rwandais et consort de Denilo tiko ba zaina ba peuple nomade bango pe ba kotisi na ba 17e dynastie ko commencer sous ko banda ko piller Congo donc ça dit les Cambodge uti musika faut to zonga na ressources pour to ba d'où vient Congo mais vu que tu abandonnes qui déjà propre culture de spiritualité na biso racine na biso to koyaka ça fait 4400 ans ngambe mobile batie lié belge moko français moko azo kanga plus de 50 hommes amema ba na Guadeloupe to ki no tonga Europe to tongi mokili ya pas souci ba scientifique ba mathématicien ba sala ba calculatrice et tout ça hélicoptère avant ba créer un bima avion et bima mais c'est tout ce qu'on voit ici biso ba to zaki ko solo la na ba o to bengi bankulu o bino bobenga be extraterrestre to solo la na bango avant Nevada ba pesa biso ba invention ba biso zwa libanga au salabo moto biso to créer bronze biso acier tout ça la richesse makasi mabé et voilà parce que mbuma wana e panzala kia so vu que to longola ki spiritualité après na contemporain ba yesko ko financer officiellement na tangi 20 catholicisme wana eye ba récit ko komisa ba koko na biso ba mumpe ba récit ko pesa bango culture ya bonganga nzambe o ya bapaya to tika linil OK. Donc pas pitan wazoya non to ke papa emba te lokote siko tango pape abande azoya pape liboso ya ka chenuda alala ka wapi soki na centre d'accueil okuta résidence ya chef hospital ba benga ngo chenuda parce que ayaki po a comprendre que za place ya kotika pouvoir na bango occidental parce que bandozo bakoko na biso bazo yungu la bango bakomisa bango mindele beaucoup de gens va disparaître beaucoup de gens va koma ba banini oui yango bomoni papa qui solokele avandaka na ntiela kona ko kanga milimusu pourquoi papa diange na kuti matika nzoto na molimo na Suisse c'était pour azwa bakoko na biso basimba ki banque fondement ya occidental azonga na bango c'était spirituellement donc follow côté wana pratique on ça les maras c'est-à-dire ça mutu mwindu ba mindele bazio ba sali ba invocation boy papa mukendi ndengo zo komi mundele yo conscience na yo zo ebake nazaka na comme tu n'arrives pas à parler au commis esclave na bango yango pe ba ko changer entre ma to mona na ba DV loterie to zo mona na ba sens ka vozo musala komba mona mobali ba komiso tu na bango koma mona mwasi to zo mona pédophile to zo mona bisexuel to zo mona sexe pour tous tout ça ils donc baptême to ko ba bena ba baptême tout ça ceux qui bo moni ke ba bi ke to changer bible papa si mungi mbango ba botanga mukanda bo kanga muibi no bible eza ya biso mais pas imprimé na Venise ba manuscrit authentique mais la Bible c'est d'abord incomplète mais quand on parle que c'est pour il faut na si ça ka bon ba parenthèse pour c'est la science na lobi boye ba manuscrit akala ba imprimer ngo muto ayebite a imprimer na ndenge na ye akwa kuma mambo solo Bible eza na lokuta plus de 99 lokuta so eza biso sundenge voilà biloko lati wana nga ko tanga langage nango
parce que ça des critiques bako qu'on a biso bako mais ce qui français a traduit ça va traduire Cuba t'étais là non si ko eza ya biso papa les londe bazo ça bazui bateni ya bakuba yo ça monte du domaine bazui baselem le comme ba Versace c'est comme ba Gucci mais yango ce qu'on a ça faut expliquer yo c'est ça la grande voilà question. Gucci oui azabisoté voilà. Mais écriture à sali Gucci na détesté Gucci au moins ngo lalisi boye ba benga kango fukama ba benga ngo nsenga ba lobaka pardon ba ngela mukolo yo telemisi donc c'est à nous mais à combien ngo mabe siko il faut quoi to corriger yango ya ba beki mukolo eko ya to ko ta yango tiko ekomi papa Simo Kimbangu to landi yango ouvertement na 2023 tout est bandi à zéro siko place ni na zonga siko na Yesu ndé na tanga ki papo Yesu obisu to sel azali culture occident pour pas concentrer élaborer qui dans toutes les pièces Yesu c'est noir tous les ancêtres sont des noirs il y a aucun ancêtre à Zamundele Yesu wana ya noir ndatinda Kimbangu c'est ça que na spiritualité rien n'est nouveau c'est-à-dire Yesu akoye kotinda papa Kimbangu te papa Kimbangu pas kotinda Yesu te mais la spiritualité est à moko na sens nini tu vois la création moto azali na corps âme na esprit nzete azali na écorce au biais na poso nzete donc trois tout ezokende kaka 3 alors ezali synonyme o ezali ki na force ya création na conscience na sous conscience ezana mutu na énergie o babengi l'énergie sexuelle o ezaki na connaissance ba cette na biso ba ndosalela po ba kota na sa po ba yeba ki bo moto eza na trois esprits les trois esprits on est esprit o ya divinité en Nzambe akaboli yango fils père et l'esprit azozwa généralité ye ayeko bima na création o alobi ke révélateur des choses cachées so ke na Bible o kaka ya Venise o kuta babi mokilezaki noir lumière bima oyena ki Congo tata Kimbangu elona ça révélateur des choses cachées toke na Bible ndé ba betel ba Congo na biso bataki ba Daniel mais ba voko mola bango ezali alobi ke moto a révélé nga ndoto na yo roi ezali révélateur des choses cachées donc tata Kimbangu a plusieurs fois cité na Coran na Bible na Torah na tous les livres sans pourtant authenticité na onga na tu komona na musée de Louvre et puis na bibliothèque dans le roi kombo na ya révélé alors bombama tant na Bible partout tout le monde a bakomi révélateur ya mona ina kita pona ndengo ongo comparer na Jésus te na peso exemple siko yango naza ko expliquer yo Yesu sikoyo lokola azali corps moko balobi l'église de Jésus-Christ pas à Rome l'église parce que tant que na Abu Dhabi bâtie première exposition il y a Jésus ya noir. Les Blancs disent ceci, nous les Romains, nous les Grecs, effectivement, tokuta ki Yesu na Congo. Misé que Branly était du Jourdain, ba image. Si le exposé continue, oui, parce que du Jourdain, c'est en Afrique centrale. Donc, Divingisto, Diego Kao, ba ki kokuta Yesu awa. Ba ancêtre na bango ava babota mapato créé bango bakuta ki Yesu. 3000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant naissance, il y a histoire wana Yesu azalaki Mbatakuluzu. Mbatakuluzu c'est na Congo. Ici le na Congo RDC c'est l'onenge bokaboli na Berlin. Mais c'est là ba clan, c'est là ba superficie tant pape Jean-Paul Daïa lobi Jésus-Christ est noir. Il est né au nord de l'Angola. So qui na Vatican, plusieurs magnifiques, plusieurs descriptifs na Kassel Godolfo. Alobela kango na Mbanza Congo afukami pape Jean-Paul Daïa. Secret de Fatima, la Vierge Marie Noire, tant qu'on appelle la prophétie avant la Première Guerre mondiale. Alors, ce ce sont des archives où ils allaient qui Yakobomba. Maintenant, malheureusement, ce sont des conférences que je fais. En gros, Combo ya Jésus-Christ a envoyé Simon Kimbangu c'était non. Notre père au bande ko basala kuna non basala ka non notre père na kimbangisme tenengena lobanini kanabaka ntombi tevelele mvo mais Bible soki olingi ko kanga posé faut benda o malembe touti na 4400 ans Papa Kimbangu tango asali oka vers le Congo et Cabonaté biso to décoller Afrique mais faut tous enseignement tango to koma na maturité spirituelle to koma ko déter makambo lokola tout ebandi azelo théologie
tout ça auto mona oyo ezé sous natina pour l'homme noir. Il a fallu appliquer ce qui était caché, ce qui était réservé. Au moins les choses à réserver et ça pour na initié. Voilà, pour finir déjà papa qui a interrupté les campotes il y a 2 GM même oyo qui un peu collé. Bon là tout le monde se sépile dans côté pour na combat qui est-ce que tu as que biso moko ba congolais moto topé sara moto na combo ya par exemple ya Kimbangu ata pour na honneur ya Litsuana. Bon nakolo babou épaule ouais émission moni ba parenthèse moi j'aime finir ba propos papa Simon Kimbangu azali patriarche azali père divin. Alors na côté à 2GM to na côté à diplomatie azali na même rang lelo oyo soki to comprendre même les 6 avril chômés et payés et ça pour na Kimbangi c'était ça pour na 37 000 familles na ba martyrs mutunya so kufa pour ça. Alors ezali ba manque moko ya savoir mais c'est déjà à arranger. L'important c'est zali que papa Kimbangu wana za bananaye parce que Congo Afrique ezaye accueilli Brazzaville pour le lancement il y a bilanga. Je ne pense pas que pourquoi parce que nous sommes aliénés et nous sommes d'abord sous-occupés. Tout chemin mène en Kamba aujourd'hui c'est tout chemin mène en Rome balobagana ezali Rome ezaki na Mbanzako. Bien dit, merci beaucoup. Prochainement on va vraiment peut-être s'il y a des questions. Je vais aller plus loin, mais si www.arkimbangu-arkimbangu.com vous verrez et puis Laurent Akonga Jospin Facebook et tout ça malgré je suis combattu dans Twitter dans tout ça tout comme Bakolo on va répondre dans peu de temps tout ça na charge monnaie to bundela mboka na voilà après déplacement très important après déplacement quand on va bien le bien on va bel et bien to remettre un peu solango bande ko merci belé bolandi biso bo intervenir na émission oyo face à face zoya face à face zoya autour ya table mais ngai d'abord to zo moko na moko to zo kende na mambo bango kino na suka grand merci na binyo bolanda biso to tiki bino na posa mais TV zalingo nga to plus vite pour nous servir bino toujours bye bye.